Donc na bandeli pour na bomona bien salle yango yo porte à sortie à salle yango wana. Donc abimi boye aye boye awa. Akati ici pour normalement fallait azwa bis na ngambo kuna po zonga. Donc akati saki awa. Donc au moment akati saki awa. Akati saki awa. Passage piéton o ememi mwana biso yango yo. Arrêt de bus, arrêt de bus, kuna liboso. Voilà. Dato tunande kona biso. C'est là. Aweli bus ko kolanda bus. Mutawuki na mbako kuna tuti ya kwa bakolo kote tikuna bus. Donc oui parce que fait la qui m'a pas sur bus. Bus 22h et comment mi kuna. Ah d'accord. Imbécile ya mutu wana na mutu kana ya utaki kuna. Atuti moi on a biso. Atuti moi on a besoin partir à passage piéton awa abwaki na ngambu kuna place. Dana kati ça pour mona. Tango atuti abwaki eti na ngambu awa bisika ba gerbe de fleurs ezali. Awa donc awa nde ezali pena lié oyo moi na biso mpiana ya kokufela awa ande place to ya kozoye yango lelo tosanganaki tosali mwa marche toye kotika ba gerbe de fleurs awa donc place yango yo donc ya awa eza lokola cimetière na ye yango donc ezope epesi pasi eza pena pasi donc il fallait que ça traverser awa pour qu'il y ait un arrêt de bis eza wana fallait que nous soit bis na arrêt wana comme il y a des business qui à l'heure fallait qu'il m'ambangu à qu'il nous soit bis bon malheureusement ça li que pas tout y à kweli awa donc awa dans le cola cimetière na ye donc comme coutumier na France eza comme coutumier na France donc chaque année famille bandoro ya ko taba fleur awa. Donc, ceux qui famille za makasi et côté à la place moko éternel bandeur au tchaka ba flairawa. Chaque année ba tchaka ba flairawa. Na France système o ezalaka partout au monde en autoroute ba ba ko tchaka ba flair. Neti ndeko na biso moi si ko déposer sous flair. Donc c'est ça quoi. Donc ils appellent passi. Donc ça moi c'est tiki flair, ça moi prière naé. Donc, famille de Otika va flair. Donc, ils appellent pas si makasi. Tout ça vers Saint-Denis. Donc, on a donc passage piéton yangoyo. Passage piéton yangoyo. Ti kuna place à gym. Jomboma. Si on se rappelle bien, Jomboma. Place to yaka ko na yaka Olanda yo pona matanga ya mwana biso akufa kawana eza en face on a mêlé kota mêlé eza en face car ça la gym eza peka en face donc à chaque fois Kongola ko leka place oyo soka komi na passage piéton oyo il faut raisonner kanisa ka non mwana biso ya gym mpia na kufela awa donc ba flair yango yo quoi donc eza pena passe na moni pe Blaise Kenda zali awa Blaise Kenda Zali. Blaise Kenda na moni peno tika JBT. Kokoto eza loin. La biso baza mwana na biso tumemaye bébé donc talaka. Moi tout ozanga te. Aza mwana to bébé. Ya kamo très difficile donc voilà. Moi la biso surtout ndenge ba wela nani boy na famille wenge penza ya pasi est-ce que c'est pas comment tout le monde va bateau je sais pas bataza na yeno soneza siko moka la jibe ndenge ni bon tout le monde est en terre azali aza papa nani te ko biso to papa biologique te tout fait donc bon est-ce papa biologique celui ko le biso ah oui voilà ça va c'est allez ouais donc
Maman wana simbi flair wana mais moya ko biso na coutume na biso ba moya to tourner ba question ezati. Alors baba yamba maman wana azapena na pasi. Emo ndeli. Kitoko pepele. Oh yeti loin na moni bolingo pena o lakisi. Ah obligé. Na sepel comme na présence na yo obligé tala. En tout cas, na évité ce qui moi ni lobe ko zala. Ba to tapoter pour na bakata live était quoi. Ben les lobeza te pose à voilà. Le monde est décidé ainsi. On n'a pas le choix de se courber là. Loba bon sinon rien à tirer là. Comment Azali Bengaza tout le monde va passer. Isaac Erna et accueillir. Ouais, bon tout l'andawana ilo bamba. Bon na évité message ne goza nango pour na bana wenge tellement liwa on dirait linge tikabango te liwa on dirait courage kaka ils a passé c'est arrivé hein. JB et ensemble. Voilà. Tout l'ensemble de la banque c'est maintenant on est pas dans les amis. Nasali sacrifice n'a expliqué bino. Nasali sacrifice en tout cas. Tout d'abord on a nous. Et ça amour nanga envers bana wenge parce que je fais partie de wenge musica dans l'ensemble quoi. Tout ça bana wenge musica banda pena tongo na dibamboma. Bandeko na ngai ba pasa kusangila ndeko na ngai Jidel ndeko na ngai Christian Mwepu Ale Mwepu donc ba Ali Mbonda donc toza pena ba Fulu King animateur ya wenge tango pena wenge bandaki tango to banako kende pena wenge na tongo donc nazaki na choix il faut pena na mona na ya yango na ye na committee awa fallait pena filmer bino na la kisabino et le kongo ndenge ni lekelaki toyaki tokomaki tosalaki moi marche banda kuna ti tokomana lié au accident ndenge na expliquer ndenge na la kisibino donc c'est un peu ça donc les apena passe les amawa bon j'ai bien piana yena noté akoya aza pena choqué na ndenge mokete talaka ba mort ya ba musicien et soutien na famille donc ils a pas si mingi papa mon côté à cause supporter à perdre moi na ki mokolo boye moi na kutu oyo to ko supporter mukie et ata muso sali fausse couche to morne mais mort nango pe feza la uzaka na bana et bongo soki moi ça na ba difficulté ko bota siko soki zemi na passe siko sali morne ya susu passe ko leka donc na bref ko bungisa ka moi na za pe na passe et puis surtout na ba joy ils a passé donc il m'a trop belé alors en tout cas merci Nabino pour participer pour soutenir un piano ils ont donc na bandeli pour na bomo na bien salle yango yo porte à sortir à salle yango wana donc abimi boyaye boye aye boye awa akatisi pour normalement fallait azwa bis na ngambo kuna kwa zonga donc akatsaki awa donc osomon akatsaki awa passage piéton oyo ememi mwana biso yango oyo arrêt de bus kuna liboso voilà dato tunande kona biso selon aweli bus kolona bus mutauti na mbango kuna tuti ya bakolo kote tikuna bus donc oui parce que fait
apelaki mwa passe wa bis. Dernier bus 22h, comment mikuna? Ah d'accord. Imbécile ya mutu wana na mutuka na ya utaki kuna atuti ye. Atuti mwa na biso. Atuti mwa na biso partir à passage piéton awa abwaki na ngambu kuna. Place. Dana katisa pour mona. Tango atuti ye abwaki ye tina ngambu awa bisika ba gerbe de fleurs ezali. Donc awa nde ezali pena lié oyo mwana biso mpiana ya kokufela awa ande place to ya kozwaye yango lelo tosanganaki tosali mwa marche toye kotika ba gerbe de fleurs awa donc place yango oyo donc ya awa eza lokola cimetière na ye yango donc ezo pe epesi pasi eza pena pasi donc il fallait que ça traverser awa pour qu'il y ait un arrêt de bis eza wana fallait que nous bis na arrêt wana comme il y a des business qui à l'heure fallait qu'il mambangu a que nous bis bon malheureusement ça dit que pas tout y a kweli awa donc awa dans le là cimetière na ye donc comme coutumier na France eza comme coutumier na France donc chaque année famille bandoro ya ko taba fleur awa. Donc, ceux qui famille za makasi et côté à la place moko éternel bando ko tshaka ba fleur awa. Chaque année balo tshaka ba fleur awa. Na France système o ezalaka partout au monde na autoroute bat ba ko tshaka ba fleur. Neti ndeko na biso mwasi ya ko déposer sous fleur. Donc c'est ça quoi. Donc ils appellent passi. Donc ça moi c'est tiki fleur ça moi prière na ye. Donc famille doit tirer ba fleur. Donc les appena passe makasi. Tout ça na vers Saint-Denis. Donc on mona donc passage piéton yangoyo. Passage piéton yangoyo. Ti kuna place à gym. Jomboma. So on se rappeler bien Jomboma. Place to yaka ko na yaka Rolanda yo pona matanga ya mwana biso akufa kawana eza en face on a mêlé kota mêlé eza en face car ça la gym mais en face donc à chaque fois Kongola ko leka place oyo soka comme na passage piéton oyo il faut raisonner kanisa ka non mwana biso ya gym mpia na kufela awa donc ba fleur yango yo quoi donc eza pena passe na moni pe Blaise Kenda zali awa Blaise Kenda Zali. Danger. Blaise Kenda na moni penotika JBT. Kokoto est loin. La bibo wa mwana na biso lumema bébé donc talaga. Moi tout moi uzangate. Azamona to bébé. Il y a très difficile donc voilà. Moi la biso surtout ndenge ba nenge ba wela nani boy na famille wenge penza ya pasi est-ce que c'est pas comment le numéro bato je vais bataza na yeno soneza siko moka la jibe ndenge ni bon tout le monde est en terre azali aza papa na terre ko biso to papa biologique te to fait non bon est-ce que papa biologique ensuite ko le biso ah oui voilà ça va c'est allez donc maman y wana simbi fleur wana mais moya ko biso na coutume na biso ba moya to tourner ba question ezati alors ba yamba maman y wana azapena na pasi et mon ndeli kitoko pepele oh yeti loin na moni bolingo pena olakisi na obligé na c'est pas comme on a présence na yo obligé tala en tout cas na habité ce qui moi ni lobe ko zala batu botapoter pona bakata live te quoi ben li lobeza te posa voilà le monde est décidé ainsi. On n'a pas le choix de se courber là-bas. Sinon,
mort est naturel. Tout le monde a zali benga zaki tout le monde va passer. Zaki air na ya ki voilà ça. Ouais, bon tout l'andawana ilo bamba. Bon na évité message ne goza nango pona bana wenge tellement liwa on dirait linge tika bango te liwa on dirait courage quand on perd taper ba te belé ben c'est chanzani. Courage kaka ils a pas c'est arrivé hein. JB et puis ensemble. Voilà. Voilà. Tout l'ensemble de la bango c'est Maintenant, on n'est pas dans les amis. Il n'y a pas de souci, on se suit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nasali sacrifice n'a expliqué bino. Nasali sacrifice en tout cas. Tout d'abord on a nous. Et ça amour nanga envers Bana Wenge parce que je fais partie de Wenge Musica dans l'ensemble quoi. Tout ça Bana Wenge Musica, Banda Pena Tongo, na Dibamboma. Bandeko na ngai bapasa kusangila ndeko na ngai Jidel ndeko na ngai Christian Mwepu Ale Mwepu donc ba Ali Mbonda donc toza pena ba Fulu King animateur ya Wenge tango pena Wenge bandaki tango to banako kende pena Wenge na tongo donc nazaki na choite il faut pena na mona na ya yango na ye na komiti awa fallait pena filmer bino na la kisabino et le kongo ndenge ni lekelaki toyaki tokomaki tosalaki moi marche banda kuna ti tokomana lié au accident ndenge na expliquer ndenge na la kisibino donc c'est un peu ça donc les a pena passe les a mawa bon jibem piana yena noté akoya ayena noté akoya aza pena choqué na ndenge mokete talaka ba mort ya ba musicien et soutien na famille donc ils a pena pas si mingi papa mon côté à cause supporter à perdre moi na ki mokolo boye moi na kutu oyo to ko supporter mukie et ata muso sali fausse couche to morne mais mort nango pe feza la uzaka na bana et bongo soko soki moi ça na ba difficulté ko bota siko soki zemi na pasi siko sali morne ya susu pasi ko leka donc na bref ko bungisa ka moi na za pena pasi et puis surtout na ba jour ils ont passé donc il m'a trop qui belé alors en tout cas merci Nabino pour participer pour soutenir Impiana ils ont